esengeli asenga peuple pa me boyokaki belge akoti awa olie a reconnaître liwa ya Lumumba te Bible alobi oublions le pas. Oublions le pas. C'est-à-dire tango azo oublier le passé azo nié Emery Patrice Lumumba. Or biso ndenge totelemi awa toza ba descendant ya Emery Patrice Lumumba. Yo boni biso oye kokuta ba descendant Lumumba oyo bana biso toza oublier le passé. C'est-à-dire liwa Lumumba berza mona ngo eloko ya pa. Raison pour laquelle omonaki Tshilombo ayebaki malamu ke roi belge azoya alongoli bonima Emery Patrice Lumumba naloba lamuka oye roi Philippe azoya na Congo Tshilombo bombi bonima Lumumba alongoli bonima Lumumba toko bomba ya yango Emery Patrice Lumumba kupelaka Congo lelo yo belge aye na kati ya Congo olieke atambola betangi ya Congo mobima bamemi kaka na kata totuni bango mpona nini bamemi belge na bandundu te mpona nini bamemi belge na Équateur te mpona nini bamemi belge na Congo central te kaka bazomema ye na kata parce que Tshilombo ke kopesa kisangala ya diama lamuka oye lamuka ne tombera pa Tshilombo akoluka nyonso bapesa ye deuxième mandat totuni ye moto apesaka mandat ezali peuple congolais boni okomi kokelukela biso babelge po bapesa deuxième mandat muta babelge bapesa biso lipanda nini ya malonga tomona na kati ya Congo lamuka oye lamuka ne tombela pa lokola eza mabele ya Lumumba lokola eza mabele ya Kimbangu epuis belge moto abomela biso bato wana ata osali banégociation ya ndenge nini ekosimba ata mokolo moko lamuka oye problème nezo surpassé Tshisekedi ba américain bawangani ye lamuka oye pesanga litoi Monsieur Tshilombo kure ekatani ne États-Unis da alinga batama na nsima b'Europe balukele deuxième mandat mais aza toujours na ye koya ya roi Philippe na Congo ekomi bila ya Monsieur Tshilombo toyebisi bato ya IDPS roi belge aye koyiba atikali bino ye wana ke Lubumbashi bakepesa kisanga na minere ya diama akende kobokola mwasi na banana me bino bato ya IDPS bozololanza alors bana mboka tolobi na bango discours ya belge epesi bato nyonso kanda yango omoni communauté internationale bayebisi pape na Congo ezali na moto malonga te oyo akopesa discours mpona kosunga mboka na parce que normalement koya ya pape awa esengelaki abenga bato nyonso akutana na bato église akutana na bato majorité akutana mpe na bato opposition lamuka oye bato ya majorité baloba bato église catholique mpe baloba opposition mpe aloba bakomprenaki ke catholique na opposition baza baloba moko lamuka oye lamuka ne tombera pa baloba catholique akoloba yango mpe opposition akoloba soki etamboli kuna c'est-à-dire baoyo akomi toujours likolo lamuka oye lamuka ne tombera pa Tshilombo sote premier akezo roi belge aye kocontredire maloba oyo papa ni aya koloba papa lobi papa oyo lobi biso tolobi yango peuple congolais oye lamuka ne tombera pa tango bayambi roi belge na papa nango
bakomaki lettre ya butu tika na ye biso mwana mboka bake kopesa ngo Martin Fayulu na ntongo nango balobi roi belge aza na posa na Fayulu arépondre bango clair soki roi belge aza na posa na nga ngai nazo représenter peuple congolais. Je suis que simple individu soki roi belge aza na posa na nga asengana contre na peuple congolais. Peuple congolais ayebi ke bangomela biso Emery Patrice Lumumba soki roi belge alingi asolo na bakongomani liboso asenga peuple pardon soki asengi peuple pardon te nakokende kuna ata mokolo moko namoka oye ya mibale le premier pays oyo ekoki kobundela Congo ezali Belgique parce que bato bayebi histoire ya Congo ezali Belgique bote bote comment roi belge aye kokuta na kati ya Congo te barwandais bakoteli biso na nko Kagame atindeli biso barwandais na tembe roi belge aye akangi munoko na namuka oye namuka ne tombela pa c'est parce que azwi d'instruction ewuti epa Tshilombo problème ya est ezali nini le 24 janvier 2019 Nanga a publié provisoirement M. Tshilombo comme président de la République na 2019 wana mutu azalaka président Union africaine ezalaka Paul Kagame esanga likoyi oyokaka après ma publication provisoire ya Nanga Union africaine alobaka na cour constitutionnelle bameka pour valider pouvoir ya M. Tshilombo te pesanga likoyi tokomi le 28 janvier 2019 Tshisekedi azwi avion awa ti na Rwanda akei koyebisa M. Kagame tikanga nazwa pouvoir senga nyonso olingi ngai nakopesa yo Kagame abenga 5 présidents africains basala baccord baloba na M. Tshilombo soki oza na posa biso tokoma na Congo te pesa biso mabele ya ese ekota Rwanda Eko Tshilombo asinya makambo wana aloba na bango je suis prêt de vous les donner lelo Kagame amoni ke manda ya M. Tshilombo ekomi na suka baaméricain babaye ye basabote ye aye kosenga niongo na mbuka oye na mbuka ne tombela pa avant M23 aya kotake Congo liboso mutu apesaka nzela eza M. Tshilombo na discours asala na Abidjan capitale ya Côte d'Ivoire M. Tshilombo aloba dans mon pays l'armée est faite namuka oye yo mona nanu wapi président république ake kofika armée na mboka liba c'est-à-dire lokolo bafrançais balobaka lelezi sale se lave en famille mwasi soki amoni makila bamama nanga bolibisanga parce que nakoma motei mwasi soki amoni makila basi jamais abimisa elamba akeningango libanda Monsieur Tshilombo soki aremarkaki ke armée eza faible alingaka pilete yango kuka na kati ya Congo mais ye asimbi nzela na Côte d'Ivoire akendaki koteka mboka indirectement pourquoi yo okelo makambo buso baentreta na Congo baennemi bakoma ebele bapays ebele bazalaka na posa babotela bafrontière ya Congo ekoma na mboka na bango yo oke koloba ke bino bato bozalaka na posa kokota na Congo bobanga armée te armée na ngai esi elebaka lamuka oye tozote malembe lamuka ne tombela pa pesanga litoi
de indeti na Rwanda akangeli biso de généraux bref toza kolonga yango wana mais lelo yo Kagame agrimase Chilombo alibere Barwandais wana bazongi Rwanda lobi eleki Kagame atindi biso 500 000 soldats lamuka oye lamuka letombela pa basoda ya Congo bake kokutana ndeko Chilombo balobi na ye tondimi tobunda na Rwanda signele biso ordonnance tobunda na Rwanda bandeko nanga ata mukolo moko te Rwanda ekotelemela Congo mpe alonga yango Rwanda wana bozoyoka pays mobimba ya Rwanda eza na 12 millions d'habitants capitale ya Kinshasa ezali na 15 millions d'habitants c'est-à-dire nde toza na kati ya capitale na biso ya Congo toleki Rwanda étendue nationale mobimba oyo tobengi République démocratique du Congo tozali na 105 millions d'habitants boni pays ya 12 millions d'habitants etelemela pays eza na 105 millions d'habitants oyo kindoki na position armée Congo ezali 11e pays na Afrique mais Rwanda ezali 44e pays na arme na Afrique talana lu différence wana boni moto aza na 41e position na 43e position aya kotelemela moto aza na 11e position elingi koloba te soki bato baza moke baza koma bato baza ebele bato baza kokama mboka baza incompétent peuple congolais oye nani bokozi alors bake kopesa monsieur Chilombo lettre a signé ordonnance pour que basoda na biso babunda na Rwanda Chilombo boye Chilombo alingi basala médiation alingi bayokana kotunie messier na tango ozolinga bokende koyokana soki Barwandais balobi kepesa biso mabele yo kopesa bango nini lamuka oye lamuka etombela pa alombi basoda bayebisie pesa biso makoki tolakisa kibokasi na biso contre Kagame Chilombo boyi mais faoyo alobi boye bakosala cotation po bapesa armée ya Congo ebutisa Rwanda lamuka oye Chilombo soki akoboya aboyana tokolakisa ke biso toza bakongolais fayulu abeti mbele alobi tokokotize tokokongola mbongo meme ya bawenze tokopesa armée na biso bakende kobunda na Rwanda bandeko na ngai lelo na assemblée nationale na bino ya Congo ya Christophe Mboso baye kokanga badepute mibale baza badepute wana bapesa candidature te basala campagne te mais lelo baza badepute na assemblée bazozwa salaire ya peuple congolais ntango toluki bainformation baye koyebisa biso ke bazalaka bafournisseur ya arme epuis bango bato balivreka M23 bateni ya Congo mais jusque là batikali kobenga bango te batikali kointerpele bango te ti lelo baza kaka badepute lobi na province ya Kwilu na Grand Bandundu bino boyaka bafongola matoi na Mukoye batina bino colonel moko komone Pidiri 100% Rwanda na poso eleki colonel wana azwaki mwasi na bana na ye atindi bango na États-Unis d'Amérique sokande akotisa Barwandais kala ville ya Kikwit ezalaka sillonné par Barwandais lamuka oye lamuka letombela pa ntango atindi mwasi na bana bake États-Unis d'Amérique après 3 jours na village moko komona yango Kwenge baye kokanga 4 soda Rwandais basoda wana bayebi Kikongo te bayebi Lingala
azalaki na Rwanda. Tango bakangi bango, colonel wana aye alobi na bato wana opesanga bango na bango na prison ya Kikwiti. Peuple congolais oye azwi bango po amema bango na Kikwiti, akomi na nzela alibere bango ake se retrouve na Kikwiti ye moko. Batuni ye bato tokangaki bazali wapi? Nayebisaki bino mikoleleki le malheur de la RDC ya komona Denis Nyakero na kati ya Congo. Lobi ndeko Louis France atuni medal kan Kolongo. Denis Nyakero azalaki ekolo nini? Lamuka oye alobi aza moto ya est. Oui, aza moto ya est epesa biso ekolo na kasi sango pasi na meleli opesa yango mawa. Message kopesa okanda. Kagame asalaki déclaration alobi Kagame azalaka 50 Rwandais 50 Congolais. Kagame alobi tata na ye azalaka lokela Kisangani. Lamuka oye tolobi na bango banda tobana na Kimbangu, toye na Lumumba, toye na Mobutu, toye na Kabila le père, toye kokota na Laurent Désiré Kabila, totikala koyoka teke Kagame azalaka ko mais lelo na mission ya Denis Nyakero silo makomisi Kagame ko tolobi na ye Kagame Congo wana eza Congo te ezali Rwanda. Tokotikala jamais kondima makambo ya Mese Tshilombo na mobali na ye Kagame. Awa sikoyo biso tomipesi na maboko na bino peuple. Martin Fayulu alobi na biso toyebisa bino peuple congolais, prenez-vous en charge. Tosalaki marche ya liboso mpona koyebisa Kagame akamata bamilitaire na ye azongisa bango Rwanda. Soki bayoki te marche ya tour oyo tokosala opération Lukarwa Rwanda. Bana ya Congo oye na 1998 tokomaka barwande basala biso eloko lokola toyebisi bango na malembe bayoki te. Awa tolobi loba tokoloba na monoko soki ya sembe tosali amuka oye arme moko te eleki pepe na makasi. Tokosala chasse ya ndeke te, chasse ya nyama te, tokosala opération chasse Rwanda. Alors bana mboka Kagame alobi ye bazaka lokele ya Kisangani. Tolobi na ye papa mission ozokana wana eza deja na passé biso kuna tolekaka. Bana ya Congo bokamwa te parce que distraction ekoti awa siko na koti na histoire ya politique na biso Congo. Bokamwa te ya koyoka ke Fayulu asali bloc patriotique aza mutu ya maye. Président Eli Martin Fayulu ayebaki malamu bato oyo nyonso baye na nsima na ye baye koluka misolo lokola tonda na bolingo ya peuple. Alobi na balideri nyonso alamuka motu moko te akolanda mbongo asungula peuple ko oyo akomeka kosungula peuple ndenge tokanaki ndenge tolobaki na bayimboka ke oyo akotrahi peuple bonde ekomela ye motu wana vina ye kozala molai me ebele bayokaki bango te, bayokaki biso te, bakotaki union sali te. Bayebisi Martin Fayulu bato wana nyonso bakei na union sacré baye koluka mbongo soki kampagne ebandi bango nyonso bakozonga. Fayulu atali amoni lamuka etikali bato mayele mibale abengi ndeko na ye Mozitu alobi tozosala collège de président. Lamuka ezala coroné par bato mibale lamuka oye lamuka retomela pa
pembe nazotiela bango chambre moko bango nyonso natia bango kitunga moko kitunga wana tobengi yango bloc patriotique, c'est-à-dire oza maposa kosoutenir vision Martin Fayulu okokota na lamuka te okotikala na kati ya bloc patriotique lamuka oye nani mokonzi nani mokonzi pesanga litoi lokola eza so akobomba te Kabila uti kosalisa 4 congrès pesanga litoi na 4 congrès Kabila salisi atuni bato ya FCC obimiselanga lider moko oyo akotelema na matepa peuple congolais boye bato ya FCC bapropose Chadar ye moko alobi ngai Chadar liboso Martin Fayulu naza lokola litanga ya mbula neba la moka ne tombera pas bakoti deuxième congrès Kabila yebisi bango boye soki moto amonani te eloko tokosenga na bino ya koyoka soni te tokende ili de tie pa Martin Fayulu tokende kosenga Martin Fayulu pa lokuta ya mboso oya kanisaka Fayulu bokwea waya Baba Fayulu tikala libela Martin Fayulu tikala libela oya kanisaka Fayulu bokwea waya oye mame komomboka Fayulu mboka Fayulu mama mboka Fayulu tango bakoti dernier congrès Kabila lobi choix ezate na ngai na bino ili de pas Martin Fayulu okende kosenga tata wana pa Fayulu atali ege amonaka musika alobi soki boza na posa kosenga pardon lamuka ezala mopanzi botelema awa na bloc pa lamuka oye lamuka ne tombera pa kosenga pardon ya Kabila atindaki moto moko akombone matata po lelo yo Chilombo a proposé Vital Kamerhe primature selon bakor bayokanaki bayebisaki Kamerhe tobimisa yo oya kosoutenir toujours union sacrée ozala premier ministre Kamerhe ayebisi bango obimisanga nazala libanda ntango babimisi Kamerhe akei libanda ake na Grande-Bretagne ake kocharge diplomatie politique babenga ye boye Kamerhe aboyina Kamerhe ayebisi Chilombo ngana ye tosinyaka 2023 okosoutenir makambo ya premier ministre ezalinga kotina eloko moko soki otetembe na kolakisa ngana za Vital Kamerhe
Muka ne tombera pas. Si le Bobé dit justice, avis dossier à Kamere, ils ont cassé. Maître Congolais, oye. Pesanga Nikoi. Ya kolonese pelesi mokile mwana mboka tokana. Ya bibala. Tango babimisa basenga ka dossier matata ponyo. Alobaka matata ponyo kwa kota na nyosa sacré. Matata ponyo lobi bobi misanga na no libanda botika na makambo na gesila. Tango ba yoko vide makambo matata ponyo bali kokota nyosa. Salite. Jino mabengi ni sous justice, bazo misa dossier matata ponyo. Mais matata ponyo sali déclaration à partir d'États-Unis d'Amérique. Matata ponyo ayebisi bango ata botelinga justice ya lola kana kolonga justice wana mais eloko nasengi bino soki na ye bosambisanga mbala moko ezala teke bosambisinga na longi nazongi bosambisinga na longi soki bobengi na troisième tour nakoya lisusu na muka oye peuple congolais oye nani mokozi awa sikoyo président Martin Fayulu ayambaki ancien directeur ya cabinet ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Très bien. Kombo na ye Albert Moleka ke kokutana Martin Fayulu. Alobi Fayulu na ye kolanda kombo Fayulu te, na ye kolanda kombo ya papa Etienne Tshisekedi. Tokunda kanzo to ya fe Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais molimo wa Etienne Tshisekedi etikala na maboko ya Martin Fayulu. Abeti Mbela alobi véritable IDPS ayebi ke abunda na papa Etienne akufi mezamba seku Tshisekedi kombo na Matefa asidi nzela ini de tie pa Jean-Marc Kabunde peuple congolais oye ayebi si Jean-Marc Kabunde combat Etienne Tshisekedi ekupate ezali mutu asimi benye ya combat papa Etienne Tshisekedi komone Matefa sima nzela kele kosema Matefa lupa naloba pesanga litoi pesa lisusu Jean-Marc Kabunde ayoki bongo ake kosema Matefa lupa tolobi etikali chilo Jean-Marc Kabunde akomi bandero ya munene na Kingabwa alobi Jean-Marc Kabunde 520 giga soutien à 100% le président Eli Matefa peuple congolais oye lelo yo naloba amuka oye toyambi lisusu délégation elungo epa Tshisekedi ekekoluka Matefa